le Facebook est comme 6 millions. Mouyibi wana docteur de tout ça. Bako finga gouverneur de province. Na comprendre que na Congo central même Jésus est gouverneur. A kokuta na ba problème. Ville combattre à tout ko le gambanzangu yate. Mais jour à tout azaki humilié kuna na Kinshasa. Eza batu ba soutenaki ko le gambanzangu bazagite. Donc Katumbi na ebite so batu balanda Katumbi pata balanda ke pona mbongo to baaki ba supporter à Mazembe. Donc na mbazangu yakana ela race monga batu babunisaka batu. Mais na ebite en retour bazwaka nini na ebite. Avenir na biso do dépendre na Congo et do dépendre na province ya Congo central. Chers téléspectateurs, bienvenue à ces magazines que vous connaissez, les magazines quotidiens qui passent sur la RTSMB sous les projecteurs. Magazine Salima pour nous permettre de comprendre l'actualité en Boka et permettre la compréhension pour kota na kati ya gestion au Italie maye esengeli Salima pour mboka wa otambola malamu. Lelo tozobeta masolo mboka na mwana mboka Gilange boyebi bo mesana ye abilikaka mingi na ba chaîne de télévision na biso asolola ka malamu na bandeko na nyoso ba kongomani. Lelo toyambie na cadre ya émission sous les projecteurs poto koka kobeta masolo o ezotungisa bino na bandaku ba dossier oyo bino bozo comprendre te comme azali moko ya ba politique ya mboka comme azali moko ya ba acteur vraiment politique afai na siège ya masoliza na Kinshasa ezala na Matadi ako expliquer biso nyoso wana mais avant to ke ne musika na ko présenter bino Gilange na ko bakisa ke Gilange go mazali vice-président ya Ligue des Jeunes ya Mbanzangungu vice-président Ligue des Jeunes ya IDPS Mbanzangungu na compte ya fédération Yende Molandami ya Héritier Botuli président. C'est avec Yende Tokobeta Masolo oyo surtout que bango bazana pouvoir bozana ba question bela kotuna bande kwa pouvoir quoi de plus normal à kotuna ndeko oyo tozalaka ne chaque jour oyo tokutana ne chaque jour pour expliquer biso. Gilange mbote na yo. Mbote monsieur le journaliste, mbote de presse Richard tobenga ka molobeli ya population. Aux Arawana, tout moment où ça l'investigation, aux Arabes partout, surtout la note dernièrement aux Arabes qui n'a pas Kimpangu, aux Arabes qui aux autres la par-ci par-là, tout ça pour nous recevoir au Kundola vraiment l'information pour nous longo la zone d'ombre entre la politique et la population, où il y a les petits peuples. Na sepeli une invitation na kati ya émission où on a ratango mikolo belé et lelo on a trouvé vraiment opportunité. Na pesi balandi nyonso ba fidèle ya émission na biso ba mbote place ba kozwama ezali mwana ya mboka Gigema alinga mingi parce que to ali ba Congo alinga ba batela kombo wana kombo ya lanji wala bato bamona ngo compliqué wa Rwanda to nini donc to ali ba Congo alinga trop na kombo wana Gigema Milom chargé à mobilisation et implantation il y a Ligue des Jeunes fédération ya Mbanzangungu to le loto solola na invitation de kwa bengisi biso vraiment botika la connecter bolanda masolo na biso na ndeko Richard et kozala ya somo parce que akanela kinga azwa ko benga nga pe azunga pied levé donc to solo na ye muke merci beaucoup to yibi ki loi pe sur la presse et bimaki loi sike bimaki awa tozo solo la sous le contrôle ya loi numéro 23/009 oyo ko réguler makambo président lelo oza professionnel ya média il faut yeba ke bi comment na internet pe ko créer le ba problème il faut yeba ke tamozo comment makambo oyo ezali vérifiable et vérifié sur zolo bana radio zolo bana télévision loba makambo oyo ezali vérifiable et vérifié puis c'est Gilange yebi yango to tanga ba internet ba tumususu baza ba journaliste mezaka ba take ba vie privée pe ko loba makambo oyo eza vraiment na zela mingité Gilange lelo tebi que fédération ezalaka existaka surtout Ligue des Jeunes azali bras armé ya organe de base ndenge to benga yango Ligue des Jeunes azali organe d'appui à faire de lance parce que lelo Ligue des Jeunes azali ko vibrer à makasi à Mbanzangungu mais lelo toujours sentir lokola bozave maté eza puisque beaucoup mi très occupé misala leki na province misala leki na Kinshasa bendenge toujours sentir sous chaleur wana te qu'est-ce qui se passe bon na kala tozala ki na président fédéral na biso ezala ki professeur Tade Mbundu azali lelo président honoraire ya fédération boya azali na fédération ya cataracte
lelo tango configuration asikeye ya ba fédération to komina ndeko président José Matoko azali fédéral azokamba fédération voilà to pesi mbote mais bazoko akize bino ke bino bolingo yamba bato asika te so muto asika ye muto adhérer par exemple lelo bato akala bazo rappeler biso tokota wakala botala na moi esprit mo non wana ezali ba faible na on sabandeko na biso bako kota asika mutu eko sangisa biso IDPS ali mibeko ba test ba statut o ba père fondateur batikela ba sela ka biso wana nakata ba statut wana ezali na mibeko o esali ko tambwisa structure o parti politique e bengami IDPS donc mutu ako ya likola mibeko ya la raté tango yoko tanga statut epesi yo ba droit yo fo kota yo zala o bana ko sepela na kati oyo ba droit o parti ko pesa yo tango ngana ko ebiso peut-être ngai nazali mamba IDPS mais na tanga te to na tanga bien te ozoko mona na tanga te to na tanga bien te mais nazali ancien na kati ya IDPS tango un licencié moko un mutu mo doctorat to nani aye na kati ya IDPS oyebi ke soki couloir moko lobi ke no tozo luka mutu moko to tia ministre ya finance mais il faut azala licencié na économie boye ngala na elango te nakokende jamais ministre ya finance sange na notion wana te notion wana na classe na tangela yango te tokolekisa ndeko oyo ayaki lobby bien qu'ayaki lobby na ba compétence na ye toko favoriser à liboso mais yo pe ndeko tango toko legisa yo faut respecter ba doyen pe ba ancien o ba travailler pour na parti ba garder du temple to benga bango bango place na bango yali o mona kati ya drapeau na biso IDPS to chaka si to chaka Congo to chaka Linsala Soso excusez-moi si wana elakisaka batu ya misala ya maboko Linsala Soso na ancien testament kuno bando bengo sagesse batu batanga mingi elaki symbole ya stylo pona kokoma batu mayele et puis to tche Congo bato e basala ka tout le monde a sa place à l'IDPS munyoso azana place na ye ozala osala bilanga ozala osala nani tango ba engagaka ba wisi pe bazwaka bataka bano na place na bango yo okota na bureau directeur mais na kata bureau no fu mutu monga kombola ti yo do atangai nazaki enseno na parti zwanga na kata bureau na kombola na sala musanto servir mboka na biso ekende liboso na kata vision na biso ya parti o ya li le peuple d'abord ko travailler pour l'avancement pour l'intérêt de la population c'est ça objectif na biso yango wana to benga na kata parti te to yambaka tout le monde so mo mutu alobelo langage wana faut landeler bien peut-être aux amamba IDPS ya bien te vous faut landeler bien IDPS yambaka tout le monde parce que à l'IDPS ba innocent ba kufa à l'IDPS ba marche à IDPS ba étudiant ba kufa ba marche à IDPS ba catholique ba kufa ba marche à IDPS ba voilà ba ça même pas ba IDPS ba protestant ba kufa pour la lutte au IDPS en ogo mener pour accéder au pouvoir donc IDPS a li parti ba congolais les seuls partis les lo na Congo au tout le monde a drapeau ya mboka za IDPS donc drapeau IDPS le monde a drapeau ya Congo et puis insigne ya IDPS continue C au monde ba biloko na biso na C écrit IDPS mais na kata drapeau ya Congo et puis na kata drapeau IDPS au monde jaune bleu na rouge nous sonne symbolise ka drapeau ya république IDPS ali parti politique ya ali créé na ba député ya kala ba parlementaire ba ndoko benga bango ba ki 13 nde ba créé ka IDPS do ba député ya kala ba limbaka toktira Mobutu po Mobutu na impere za ga ndenge nini bakena ba maternité nyonso mwana soka bota mi lelo na maternité azali automatiquement membre ya MPR de moyen ko contester lelo ko anezala gate ne ba député ba telemi ndenge lelo union sacrée créé na kati ya bato ba na FCC na PPRD lelo ba sali union sacrée ba député ba non to ko kende na pensée unique autorité morale niet to kende to sala parti moko oyo peuple to ko bana ko yoka o posa ya population o liberté d'expression kozala lelo comme on a média et commis tout le monde a ko finga moko nzamboka ndenge ya lingi c'est parce que to sengaki liberté d'expression état de droit yango IDPS bunda banki nango yango toko bunda nango et ko tambola maleme ça fait 4 ans et 5 mois na ko loba depuis IDPS a accédé au pouvoir 4 ans et 5 mois et maleme tout le monde qui état de droit et ko kota batu ba komi ko banga mboka mibeko mboka na moni na entrée de jeu émission négocier ko lobake no ba loi e komi pona batu ya ba média okoleka na Facebook o finga susu mutute toko fingi ya mibeko yali oyo ba mesure l'état zuyo fingi o kangami o sali prison ba 6 mois ba 1 année tout ça et ali bien état de droit yango wana
État de droit yangwana nazo rappeler bandeko état de droit ndenge vice-président Guy Malobi eza yangwana nazo rappeler parce que to yambi vice-président ya fédération ya Ligue des jeunes ya Mbanza Ngungu comme na Guy Kwema. Avec lui, Tozo Beta Masolo, il y a Etamboli Liamboka. Vous avez, je pense, dès l'entame de cette émission, il a expliqué ce qu'est l'IDPS, comment marche l'IDPS. De l'IDPS, selon les paroles du vice-président, Izawane Koyamba Moutounio supporte Ezako Fungwama. Mais président, Tozo Kota vraiment na Muzindo ya Makambo Bandeko Bazo Zela. Président, je sais que vous êtes au courant pour que vous avez mingi à cheval, Mbanzangungu, Kinshasa, Matadi. Na reposer la question moi muke avant de côté avant ma solo. Ndenge nini selon yo province zotambo. Est-ce que province zotambo la malamu depuis animateur à Sika province Azali le gouverneur Gibandu. Ndenge ni ozomona marche à province zo kende bien. Élection salemi na mois de mai. Et Gibandu Azala qui investi na habité na ordonnance présidentielle na Bosani date à côté d'un exercice à Bani Moussalana. Mais depuis qu'il a le pouvoir, Nego Richard, n'a pas Kimi et Kotaki. Parce que l'agitation dans la province, ils ont créé des députés. Chaque élu provincial a besoin de kita na base na place ba votakaye ya mbanzangu bano ya mbanzangu na ba media mbanzangu ba koloba. Basa la conférence ya kisantu na kisantu ya kasangulu na kasangulu. Il y a boma na boma ya matadi na matadi. Et puis na mona qui quelques réalisations na domaine il y a EPST parce que il y a des écoles où batonga ki ka ya misoni awa ya loma na mona ki ba réalisation aya ki pe ki na chaque territoire et puis na mona ki so eloko mususu bakenda ko fongola frontière ya Kindopolo na kisantu kuna et ba mambo belebe na mona ki mais ya mutuya o eleki kimezate tozanga kolia mais payer la kimia, c'est ça l'essentiel. Na mona ki ya mutu ya ngwana a che kimia ba agitation za ki souté. Il faut qu'on défendre le bilan ya gouverneur puisque azana union sacrée place IDP ça la tête d'affiche. Est-ce que zolo bana bo solo vraiment na bo sembo nyos? Non, Ndeko Richard. Na obi bien na ki non sincère na début émission, j'ai dit ceci. Je n'ai pas soutenu Guy Bandou dans l'élection. Maintenant, soutenir parce que les livres ont besoin de voter qui? Parce que je suis de Mbanzangu, on a voté un député à Mbanzangu, on a cité dans les médias, on a voté un député à Mbanzangu. Le député à Mbanzangu a voté Guy Bandou. Donc, député à Mbanzangu, on appelle ça qu'il faut, on a Tindagi qui est représentant dans l'Assemblée provinciale du Congo central, il a voté Guy Bandou. Et le chef on a voté. Tant qu'on m'a décilité, on a compté dire, on a peine à porter choix parce que jusqu'à présent, bateau bachaka makelele, bazongite basa la conférence na Mbanzangu ba lobageno, na Congo central Guy Bandou a géré mal. Parce que tant qu'on a tout nous allons qui bando qui tabasse la conférence. Si Guy Bandou réellement a géré très mal, to lingana posa bateau to tinla ki bazala kana yekuna. Parce que chargé assemblée provinciale et allé on pour veiller pour la marche à Malamu ya province. En réalité, l'Assemblée provinciale de gérer la province. Hein? Oui. Gérer la province. Voilà. To solo la mouvement na ndinga bosolo na zo insister na ndinga bosolo. Est-ce que mikolo yo uti matadi avant que ndeki nous aille na matadi. Oyo ki li solo ya 6 millions. Je regrette tout simplement que bato bazolo bela mingi 6 millions na ba Facebook, c'est comme si belé ba creuser yango vraiment té. Yo zo dossier on de balobi que gouverneur a boy ko kende ko répondre na assemblée provinciale na question ya honorable Guilain Panzou balobi moi j'ai eu le temps ya ko investiguer ya ko kota na ba dossier na yoki ki gouverneur azwaki neka ba pesa ki na 2,5 millions mais bato bazolo bela 6 millions yo ozomona eloko ngondeli. Est-ce que crise muso linge bandate na makambo yo que gouverneur faut répondre sur 6 millions de dollars oyo pe to ebite soko ya liaki so ipa tiaki yango wapi yo ozomona dossier na ndoranga eloko ya liboso nako ebisa population tant que élection ba gouverneur Congo central ezaki unique province où ezaki na 22 candidats sur 22 candidats dans toutes les provinces ya république toutes les 26 provinces 14 provinces à crise bison de représenter ba candidat ebele au mona ke na village moko batalukula ba 6 bato boye ba eboye
parce que manque d'amour, na unité, amour du prochain entre nous et Zalité. Entre les territoires. Tozali province. Et Tozali peut capable de gérer les problèmes à l'interne. Les réseaux sociaux sont pour le monde entier. Les réseaux sociaux sont pour le Congo central. Le gouvernement a détourné 6 millions de dollars. Je ne veux pas vraiment que le excusez-moi parce que dans une émission politique, je ne veux pas que le comme porte-parole, il y a monsieur le gouverneur de la province. Azana Baja presse, il y a un communicateur, il y a mieux communiquer sur ces dossiers. Il y a vraiment approfondir le dossier. Parce que les députés vont 6 millions. Les députés vont commission 2 millions 500. Même les députés vont poser une question. Que Guillaume Panzo a un problème de procédure. Donc, je ne vais pas que parce que l'émission est individu, est citoyen, est politique. Et puis l'émission est la foot à Rangombo. Politicien, mon côté, gouverneur, on a un côté pour cette émission. S'il vous plaît, nous avons porte-parole à la gouvernement. Ici, en Manzan, on a un jeune dans une carrière politique, dans la marche piété, il y a un politicien. Nous avons la vision politique, il y a un parti politique IDPS. Où ils allaient moutouter. Mais non, nous avons la IDPS. Et puis, non, voilà, on m'a gouverné. Déjà, les députés, ils ont un contradictoire. Une contradiction entre bango. Bazo soana entre bango. Bureau et boy de Guilhem Panzo. On procédure les bientôt. Au salut bilo qu'on a bientôt. Au salut 2 millions 500. Mon on a goûté 1000 ans ainsi de suite. Avant gouverneur a bimisa mbongo. Et c'est un gars à solo dans le bureau. Et ensemble. Alors censé être parce que bah qui na vacances parlementaires. Na cas d'urgence, bah ben bureau ensemble. Alors ça c'était la toujours. Jamais pour bazonga. Pays les autres mots, les problèmes d'urgence. Zoa qui est lélo et Sandimo et Salemi Nambuba. 250 personnes bakoufi. Il faut gouvernement provincial à Kundabatuana. Bah député tu as vacances parlementaires. Tu as là-bas zonga pas toi intervenir na kana non. Bah ko benga bureau, ils ont représenté bango ne va voter à bureau. Comme bango voilà. Donc comme on a biso notre tindaki bango bureau na bango. Donc bureau na bango et travail qui est loko wana. Voilà pourquoi on a que non ministre intérieur excellence Peter Kazadi a benga ki bango na Kinshasa pour que ba meka ko chapé. Mais na combat de l'eau na Congo central. Tant on veut Gilbert Kakonda qui ministre intérieur. Problème circulation moko batbanda koloba. Insécurité na Congo central mtafanta tout ezali Gilbert Kakonde ezali Maman Denise ezali famille présidentielle ne baleka mbongo ya Congo central babi Maman Denise azoka autant Gilbert Kakonde azoka autant ba arma ba finga même Gilbert Kakonde a lungwe ba tiena via selo et comme a selo a tout ba makamwe comme boye a selo ba to finga même a selo na TV même na mbanzango ba to baleka na TV ba finga Daniel a selo a kei tango Peter Kazadi aye ba to balingo créer troisième dossier donc Congo central balinga kako ba ennemi ya politique ya province. Et puis, il y a instabilité à Congo central. La population a peut-être une maîtrise en côté. Et Zalina ba député, et un ministre, Azakutu, ministre national Moko, Azali, originaire de Kassai, et à Équateur, Azorambongo, Azali ba collaborateur, il y a M. Simon. Simon, il y a un péage. Bazana ba avantage dans le péage pour information, on a repéré ça. Bandeko na ngao ba komataka na ba Facebook sur bandeko na mbanza lelo Facebook ekomi ka 6 millions muibi wana docteur de tout ça ba ko finga gouverneur de province na campagne na Congo central même Jésus est gouverneur a kokuta na ba problème donc tout le monde a roya gouverneur a kokuta na ba problème tout le monde parce que mbanza ngungu ville combattre à tout ko le mbanza ngungu yate mais jour à tout azaki humilié kuna na Kinshasa eza batu ba soutenir ki ko le mbanzangu bazagite nabi me mbanzangu to lukaka nini to akina gouverneur to combattre lelo suna mbanzangu mama gibandu donc mbanzangu yakana ela race munga batu babunisaka batu mais na ebité en retour bazwaka nini na ebité gouverneur ya province gibandu nungidi lelo oyo perenko taxe ya perenko ekomi kokota na province
donc mbongo perenko ando pesa na niveau national taxe wana eza victoire ya Gibando to ça na kata province de Gibando zo kota ba péage na biso ezaki géré par Simon ezo comme géramé na structure na biso o géré rapport Marichal comme on OEBK donc ba péage tout ezo kota na OEBK mbongo péage ezo mbongo péage kota na province ndenge ezaka na ba province musuna o katanga que Simon azali congolais. Azali congolais te. Mbongo péage ke na ba chinois et puis ezali na ba député ya tango ya Kabila bato akala bakabola mbongo wana na famille présidentielle ya kala baliaka mbongo wana mais basitira ngona ba document oyo contrat province asala na monsieur Simon moto bizango zate tellement ezaki 21 ans balingi ba renouveler contrat wana mais Gibandu alingi yango te abi niet ba péage ya Congo central oyo kotaka des millions de dollars par mois et zo kizonga na compte ya Congo central soki mbongo péage zonga na compte Congo central ba entreprise ko créer na compte Congo central ba jeune ba ko zomisala ko silisa chômage vraiment ba ndeko nanga na ko senga na bandeko to lingana en province ngo avant que to sala ba politique to sala avant que to soutenir batu to ba jeune to lingana no province yango avenir na biso to dépendre na Congo et to dépendre na province ya Congo central si les province ya Congo central les ali vendu ne bande ba ko lelo ba mboro ba koti na kuna soki ndenge na pe na preuve mambo ngote mais ndenge ba to ko lela wana si lelo ko province ya Congo central comme vendu et comme vendu tango nini tango biso boyoka ni réalité tango to créer insécurité tango to che gouverneur ça même pas une année azali voter to linga lungwa le gouvernement, tu as 6 mois de élection. Pourquoi pas tous à la patient, tu as une élection? Parce que l'élection en tour, il y a une électorale, et c'est que la population de foot voter gouverneur. Tout ça, c'est qu'on est choisi bien, un gouverneur, il y a 6 cas, tu as 4 sous mandat. Il faut rappeler que dans le mandat, il y a 5 ans, tu connais le gouverneur. 4 gouverneurs. Qui sont gouverneurs? Parce que le lobby, tant que toi, l'on peut mettre tour, et il y a un ministre intérieur, il y a un intérim. À toi, Zongi. 3e gouverneur. À toi, Lunga Gisèle Mbakoti. 4e gouverneur. Guy Bandoye, 5e. Et puis, à Lungwa. Donc, Guy Bandoye à Lungwa. C'est quoi ça? Il y a ni tozo Luka. Parce que le gouverneur Morota Royal est là pour un central. Comme si un central paradis. Pratiquement impossible. Parce que Congo central, est hérité, pouvoir hérité par Kabila, tu as convaincu que Congo central, Nzela ta morota de cette agricole et Zali. Parce que Nzela Maounzi va réhabiliter en 2009, je crois bien. En 2009, Nzela Gimpango va s'arrêter en 2009 ou 2008. Et Koufa, Nzela nous sommes Kabila, ça va être réhabilité sous Nzela Teti, mandat, il y a 18 ans Kabila Sili. Et tu as hérité province, il y a un problème à tous les niveaux. Bapon, Banini, tout ça. Les types aïe, gouverneur aïe, gouverneur de province, mais tu peux une chance. Tu peux tout le temps à travailler. Détournement, banaki, déjà cassé détourné. Déjà Azongi en forme. Déjà cassé. Déjà cassé et tu connais tes détournements. Et Zakadini. Il y avait un directeur à déjà cassé chargé de finance, comme on a dit, mais c'est Patrick Ngovado. Azagi directeur. Non, Azagi directeur a 14 ans en tant que directeur chargé de finance, il y a déjà cassé. Tant que Richard Mavoka est à l'ongole le directeur Rwanda, de plaignant à Fundara Richard Mavoka et Zalaki, le directeur Rwanda. Distraction, haine, revanche. Parce que tout ça, il y a une entreprise. Moutounion Géraka, Azara salité. Tout le monde a dans la gestion, Messal. Tout le monde, même yon de place aux Ali, yon de finga bat Géraka. Je dois gérer, personne gérer ta chaîne et TV. Personne gérer ta chaîne à Rani. C'est une chaîne. MC Pro. Oh, ça va problème, bon. Gestionnaire, nous sommes salité. Pourquoi? Parce que nous sommes la cuisine, nous sommes propre. Nous sommes là, Messal. Ton dit même nga. So boko tinga na gestion na route ba bavire salema ki avanga ngam na olatango donc na rozalaka kana ba bavire soki boye ko tala nga poto sunga nga to ke liboso to travail mais so boye ko luka ba défaut boko mona ngam ndeko richa mavoka basalaka ba enquête ba kutaka eloko ezati et surtout
mutu afundaka azalaki mutu oyo azalaki directeur charge ya finance ntango azala directeur asali 14 ans tiko funda ta DG moko te juka balongole directeur afundi DG neti likambo ya ndoi nanga Richard Mavoka aza ndoi nanga eza dossier mo bato kolobela mais je vous apprends que Richard Mavoka azosala alongwa te azaka na mosala place wana ça signifie qu'on a trouvé que amasi ba recette ya Perenco ezokota na kati ya DG kako na DG kase donc déjà ba grande nouvelle mais vice-président Guy Langi toza sikoyo tozokende vraiment na suka puisque émission kozala na ba épisode ebele toza na problème oyo ceux qui vraiment na tikio awa na poser question na teme ngamo na koyoka bien te loi proposition de loi ya Tchani ba bengi de père et de mère est-ce que vous mona tekeza loi moko soki ezali voter aujourd'hui et ko kabola mboka ko diviser mboka puisque bato belé na mboka bazana ba nationalité belé yo zozwa loi wana ndengeni. Merci beaucoup na question ya mutuya parce que yango eza na actualité lelo dans la plateforme et na actualité lelo. Merci d'abord pour la question wana na ebi déposer qui proposition de loi na juillet 2021 dans l'Assemblée nationale, proposition de loi sur la congolité. Je vais préciser que loi sur la congolité, alors il faut qu'on vérifie certains postes. Et ça, le président de la République, il y a plus de 50 postes comme ça. Voilà, donc président d'Assemblée, pourquoi tu vérifies en gros? Moi, tu es victime, il y a occupation. Il y a infiltration, puis il y a occupation. Tu as vu qu'en 1997, tu yambaka Afdel. Tango bayaka, tu yambaka tu namboka na biso, tu zagana mutu comme James Kabarebe, ataki chef d'état-major général, azali ministre de la défense lelo na Rwanda. Les types avant comme chef d'état-major namboka na biso, azali chef ya service ya renseignement ya Rwanda, ya Uganda. Donc a outi Uganda na service ya renseignement, aye namboka na biso chef d'état-major général. Aya conséquence nango lelo komona un officier colonel alors qu'il na tiki FRDC parce que bazo maltraité tuo bazan fizo elongia ba rwandais na région de M23 un officier ya FRDC colonel atiki armée na ye accueilli que région des rebelles oyako boma azali na Rwanda ezali instrumentalisé par Rwanda izolé sama rebelle ba groupe oyo terroriste ya ba rwandais M23 oyako soutenir dans aza colonel na bisoté et bazalaki ebele bazam moko te plus de 250 officiers na niveau kaka ba généraux na ba colonel plus de 250 et ces gens-là basali formation militaire tende batna biso bakina kitona bakendaka info na kananga bango basalaka ngote na ko wana balobi boye gouvernement ya mboka na biso azana droit kozwa bato M23 ba rebelle M23 ko komisa bango ba gouverneur ba généraux ba colonel ba administrateur territoire na article 7 yango so mutu nyoso na internet okotika ga accord M23 atanga article 7 nango koka somo mboka na biso réellement ezaki vendu conséquence les bato a vu crise ya dollar crise ya boé avant 1997 na mboka na biso to akina ba commerçant même en Banzangu to akina ba Elvis to akina ba patron en Banzangu to akina même pas la crise ya Thomson en Banzangu il y avait des chambres froides de la biso Thomson awa na primo kona Kinshasa na primo kona Matadi na primo kona partout ba commerçant na kotuna question le bakenda wapi batwana baya bazwa nyonso ba Rwanda to bayina mboko na biso be étranger bazwa tout toi qui na batatu kan sebu ano produit seulement maïs grand prêtre toi qui na ba société locale ba Orgaman je crois bien ba Orgaman ba no produire vive makabu biloko ba PLZ et tout ça ba société on est comme ya ba étranger Congolais mokote lelo aza entrepreneur congolais mokote lelo aza na mbongo chance que excellence Yves Mukulu na pesi mbote en passant a lancé comme boss va comment financer ba entrepreneur congolais ba jeune poto zong c'est eloko wana eloko ça la force ya pays eloko si ça même chômage dans un pays
même en Europe. Ezaki nga na sali entreprise, nga zali entrepreneur. Na kei na ngona ministère affaires sociales. Na travailler na gouvernement bo pesa nga ba travailler. C'est ça. Gouvernement pesa nga ba tunazo travailler, gouvernement za na ba taxe azokata et puis société na nga na ba taxe oyo ko futa. Lelo ba congolais ba na mbongo te. Musala congolais ko sala les ali bar. Bar. Donc loi wana sur la congolité ezali vraiment na mutu ya makasi. Elle na ba petite clé constitution ko toko gotanga na national qui on gout na bilo na nga so ko tanga article 51 ya constitution na biso. Oka somo. Otanga article 4 ya kata constitution na biso. Oka somo. Article na ko lo babo article 4. Groupe minoritaire. O bazali na kati ya Congo. Ceux qui va crier que bazali frustré. Gouvernement ya mboka na biso zali na droit ya ko katela bango mabele. Apesi bango portion de terre bazala bango na bango. Yango mona ke création minembo lingaka créame. Oyebi pourquoi Azara Surubera tika ko zala ministre de décentralisation. Ya libela sous Kabila ezala ki pona création minembwe. To poser la question. Si lelo Félix Tshisekedi comme président, ezaki Chader ezaka président, mais minembo ezaki déjà lelo comme état. Il est dans la président na bango. Il est dans la loi na bango. Tout ça pourquoi? Parce que tu vois qui va poste au ya minene to tcheba étranger, bato bazali na nationalité douteuse. Tu peux se gérer mboka. Bande ko bele ba ko kanisa IDPS toko banga quelques candidats yango te to tchalo na marche poto to elimina mais moi katumbi akena s'enrôler ba empêcher ki enrôlement te sous Kabila ba bengana ka azaki en exil à s'enrôler mais sous pouvoir IDPS moi katumbi à s'enrôler calmement ba empêcher moi katumbi te la loi sur la congolité ezota la mutute pe loi ngo ba adopter en nom te na assemblée et là qui na noté. Et ça, les députés na biso to tindaki 500 députés ba à l'Assemblée nationale ba voter biso to tindaki bango ba uta ba province nyonso ba uta ba territoire nyonso biso to tindaki ba députés ba zali kuna ba représenter la population bango ne ba sala loi to ko intimider ba député te loi pour na congolité ezali très important et puis ndeko wana na ko soutenir même yé ndeko pona loi wana na ko loba na te ba article 4 ba bi groupe minoritaire ceux ba zali lésés ba bi que non ba kotika ba babo kisi bango bali na droit ko ganga soki ba gangi l'état congolais azali na droit ko katela bango une portion de terre parce que sur la loi ya bakajika bakati bango terre la terre quoi balobani voilà le sol et le sous-sol appartient à l'état donc voilà eza ya l'état ba na droit comment il fait constitution ba na droit ko katela bango parti bazala basa bango na bango na kati ya mboka na biso ya Congo et ils ont été plus loin na article 217 de la constitution na biso ya 2006 donc koloba pona ko tia kimia na unité africaine parce que tant que tu vas le CAC Félix a comment oboya sous CAC c'est pas Tshisekedi na signé EAC c'est pas nous tokuta kangoza ba corps salama sous muzitu eza mambo kala o Kabila kota ba structure oyo tokuti mboka na yango toko ya te dikuto bimana ba biloko na nyoso non eza pe bien parce que tout ça là il y a ba commerçant ya congolais ya Congo ba sala commerce na bango na Côte d'Ivoire na Zambie na nini na biloko wana e daga bango sur ba exonération ya ba douane na ba marchandise na bango ba yaka na ba pays o ba koma na okuna ezo aider pe population ezo aider peuple congolais et lobi boy article 217 pour créer une unité africaine Congo et ko kata une partie à mabele nango ko pesa batu mo bazo revendiquer donc on mona guerre à M23 si M23 ba ko bunda lelo parce que il y a des accords quand on a constitution et salemaki sous Kabila ba yebi que non bazo tirer profit na kata biloko wana et opposition ba lingi nini opposition tellement ba travailler sous pouvoir ya Paul Kagame ba lingi élection té ba lingi to kende na dialogue pourquoi parce que ba yebi que so to kende élection les autres zuba députés congolais dans l'Assemblée bako toucher constitution en mboka na biso bako toucher constitution est la bénéfique na population na peuple congolais guerre wana lelo batona bako lela lelo opposition bako sala marche te pa bandeko na biso bako kufa na Ituri bako sala marche pona nini
tolongola M. Tshilombo na pouvoir. Mais M. Tshilombo mutachaki na pouvoir ezali constitution, azaki na pouvoir na voie électorale. So bolingi bolongola yeto kene na élection na maponami, bolongola Tshilombo, bokota muto bokokota. Mais précipitation ba na ngona agitation ya linini parce que balingi élection te. Ndeko nanga, nako senga ba congolais, nako senga yokutu te, nako senga ba congolais, congolaises et congolais, jeunesse, to mi prendre en charge, to sauver Congo. Congo ezokende na kobunga. Ba pays nyonso tous les 9 pays autres ali na bango na ba frontière. Bazali ya complicité pour to limbisa mboka ya Congo. Pourquoi? Parce que richesse on nzamba pesa na biso ezala bénéfique te pour la population congolaise. Bana ya Congo na ko benga bino, na ko benga ba vrai ba congolais. Tout le monde a des réseaux sociaux, tout le monde a des fertilité à refinga tonini. Tout côté a des problèmes sérieux. Chaque Congolais a des devoirs. Étudiants, étudiantes, tous la constitution en article 51, dans l'article 4, dans l'article 217. Ce qui est l'article 1, on compare que Mboka Oezaki vendu. Et c'est qui Moutou, Ezalanetti, président Tshisekedi wa Mulumba, Fachi Beton, Aya na pouvoir, Pomboka Oyo, Ebatelama. Et puis combien de pression salemi que poto kenena bakor, on dit ma M23, tout ça le mixage, pe brassage. Les gens qui font ça, la corne M23, guerre à Est Sili. Bozo imaginez le Kowana. Dans ce cas, Zubango, Basoda M23. Ba civil à M23 donc comme si ba généraux en armée na biso tozi ba M23 nge ba noti na biso na ba lufu ogena frontière ya lufu muto ayebi swahili ayebi ka anglais ayebi français ta ayebi lingala te me congolais longi mulai congolais azolo mulai ayebi langue te ayebi lingala te ayebi chiluba te ayebi ka swahili parce que swahili lo ba maka na Congo te na Rwanda swahili lo ba maka na Tanzanie swahili lo ba maka partout. Dans Batouana, qu'est-ce qui prouve que Bali ba Kongomani ndeko na ngai tokota leo na musala pouvoir na mwana mboka na bati ate wili ali mwana mbanza ngungwa le ba mwana bateli ngai président na bino Gigi Lange Gema boni que bateli ngai DG quelque part boni ba nommer nga déjà parce que ali chargé de mission il y a DG Richard Mavoka ali DG ya DG Kassé donc na ko travailler que loko wana. Donc, na dénoncé en kati. Donc, les lots, tu peux ça mi valeur. Na pe mutu ya famille à mame. Famille zanga titre. Mais bazunga na pas ta partie ba maitinga. Nenga mo ba matsayo, ba matsabiso nos. Tokota na musala pour nous sauver. S'il vous plaît, pardon na chité. Na ko senga na mamamboka Congo, mambo na siligara. Congolaises et Congolais, tokota na musala to sauver Congo. Na pesi bino devoir pour que article 51, article 4, article 217 de la Constitution, oyo ndeko Kabila, ba tekela biso mboka ya Congo. Donc to sauver Congo, to ke na maponami et to voter ba na Mbanzangungu, to voter jeunesse ya Mbanzangungu, to voter ba to IDPS pour to exécuter pouvoir ya Fachi Beton na deuxième mandat na oyo ali assis. Il y a 89%. Et ça les manante na Congo ça ya mabongo. Si photo to kanga développement ça les amas développement patriotique yozali soutien à loi wana ozo soutenir yango ce que le vote mais puis c'est dans les na soutenir non pas comme IDPS parti na IDPS et ni loi OET na le c'est non clair parti na IDPS parce que le secrétaire général est parti na Augustin Kabuya alingi même pas mamwana le même pas na TV. Pourquoi? Parce que tout ça l'élection en 2011 Katumbi PPRD Kamere PPRD Mouzitou PPRD, opposition Fayoulou PPRD, parce que Fayoulou a voté Kimbuta dans l'Assemblée na l'Assemblée provinciale. Donc, Fayoulou a dit que PPRD. Bango tout bagi clamoko. Bon, il y a été élection il y a 2011. To battre Bango, net in a film et tiens, c'est na Congo central boebi. Donc, Koko Banga Katumbi a géré déjà Congo et puis tu gestion naé. A géré Katanga tika même panzila bomi jekamine a bomi ba société nyonso ya Katanga pour akomana moko milliardaire a bimisaka mine na biso ke na Zambie ba conteneur na ba conteneur tu gestion Katumbi tu bien. Donc Katumbi na ebite so batu balanda Katumbi pata balanda pour na mbongo to ba ki ba supporter à Mazembe politiquement Katumbi aza incapable de retenir même en face nanga
na politique na TV to bando lobanaye parce que politique est à convaincre eza area ko loba eza area ko gérer population. Katumbi a géré la population très très mal a géré le Katanga. Katumbi a tiki Katanga le losoke Jean Kabula Kate a tiki même aéroport na Katanga, il y a danger international. Katumbi azoya atungi asalelo non to souhaiter le bienvenu azali ako sala musa na nenga koloba ali azuka d'électeur ali congolais na parti politique na ako circuler parti ne pesa la awa nako salé bandeko ya ensemble ya musique Katumbi to ana problème te personnellement na Katumbi to kende na concurrence na élection mais batika ko instrumentaliser ba kuluna lelo basali mobondo groupe mokeza so na maindo so mobondo pona ko chaba désordre insécurité na mboka bana Congo d'ailleurs IDPS to akamakasi to benga mabaike to ali wana pona ko faire liso likolo ya liso pona gestion mboka Congo nguna ko boko to la mboka oyo jamais et jamais Rwanda ko zo place na mboka oyo jamais to ko défendre mboka Congo ti na suka et puis to ko longola mboka Congo na maboko ya ba occupant to ko longola lelo na assemblée provinciale na l'Assemblée nationale, on a des députés, des jeunes députés, classe politique yassika. To créer une nouvelle classe politique. Donc on vote mutuo, to ebi papa, to ebi maman na ye. Na ebi que na voter ndeko na ngai na ebi afana kana veni monedito, papa na comme na ebe maman na comme na ebe. Pourquoi? To boya ko tomber na ba risque lelo. Passer la biso ba constitution ya boye, ba gérer biso mboko na mutu mo alobi que na sa congolais, mais na kena na groupe armé non. Ngaza congolais so na ba droit ko revendiquer IDPS to militer to lutter 37 ans d'élite. Pourquoi to ça la rébellion té si vous la rébellion aussi ma arme ko tumba bandaka ko bomba batu ezaki voix moko il y a bien pour nous pouvoir. Pourquoi IDPS to ça la ngote to si pouvoir na voie démocratique to kene calmement politique ba ko lutter bana mboka o resa ngona zambaté o ko ça ngo ko bomba ba tout la tabité na rouge na mutu non to la tabité ni ya pembe na mutu parce que mboka ya Congo ali ya pe mu kwa tombolo fati beto place à kozala a ko travailler jour et nuit lelo inikin bomoni musala ko salema lelo ba étudier na biso et comme net na 1977 ba étudier ba gina ba bis na bango na tepo ko Zaïre ba étudier biso lelo ba comme na ba bis ba étudier ba zo valeur na ba université IPN et tongami inikin et tongami et bah maisons sociaux 55 territoires na mazango yeko tongami te meza réhabilité donc ba terme wana yo moni non toko loba ke to buka ki ba minus même place to délocaliser inikinte parce que ce que to bisa bango to cha inikin na mbamba balingandi ba tongi inikin na sika mais tellement to buki ya kala to tongi ya sika ba ko ndimata ke tongami mais ba kota iniki ba inikin et tongami pisi président alors tozo muneno itozo suki la wana président vraiment tozo kenena suka na lignina nous olobela to conclure place wana 4 ans et demi depuis que son excellence Félix Tshisekedi aza na pouvoir yozo mona bilan ende tanga lobi gratuité enseignement o ala ki ministre ya EPST ndeko na biso comme Willy Bakonga alobaki la faisable été mais lelo oyo gratuité enseignement salemi et fandi lelo bana ba ko tanga so kena kivuvu oyo bana ba na ko futa ba millions ba para ba na ko futa okena kivuvu bana ba tanga gratuit ba kimbongila ba zongele classe ozaka la kampumpa ozaka wapi mwana na ko tanga na mwana ministre na école moko et ali eloko ko betela maboko te gratuité enseignement yango wana et continue exécution tout début a été difficile mais le chef de l'état a banni gratuité enseignement lelo oyo comme normal so lobby na voie normale. Oui, que prix carburant, le oyo litre d'essence en France c'est à 5 $. Ceux qui sont à litre d'essence à 2700 francs. Et l'État congolais a baki sakambongo na litrage d'essence ya mutu moko moko somba na basse tension. Donc to soma litre d'essence na valeur ya 5 $. Ce que soma ngo lelo na 2700 ba ke mbongo etikali wana po ko 5 $, l'État congolais mtozo en charge. Il y a des choses au Salema, depuis Congo Zali Congo, projet net ya 55 territoires salématés. De ali ko tonga mboka ya sika, to aba bâtiment administratif au Belge atika. Avant depuis 1960, au Belge atika la rabi songo to salelaka. To tonga na le côté. Gratuité et pour projet 55 territoires et hier pour na nini pour na banzela ya dessert agricole.
crise oyo toana ngona ba ville na biso eyali ke non banzela de cette agricole eyali te nzela ko relie mbanzangungu na mbamba nzela malamu ezali te nzela ko relie mbanzangungu na kivulu ya malamu ezali te nzela ko relie biso na kimpango ezali te toyali na ba crise ya banzela wana yango eko créer pasi chef de l'État alobi non développement à la base a créé projet à 145 territoires totonga bamboka to banda développement à la base chef de l'État aye na ba enseignement na université abi niet pris pas question à vente ya syllabus professeur oyo pesa cours na pesa droit d'auteur mais côté ka syllabus gratuit na ba université nyos et simba non mfumu to ya bakake non biso population to na droit na biso en tant que ba citoyen na kati ya nation Moubeko Salemi, Mokonzambaka tient Moubeko côté en vigueur. Bison de to veiller pour Moubeko en côté en vigueur. Ce qui n'a pas corrompre proposé pour Nazali Zoba, ezali problème nanga, ezali problème il y a l'État lobby que pas question avant de syllabus. Ce qui ressemble à syllabus, c'est le Zoba na étudiant. To réclamer biloko en tant que réclamateur on a gouverner à Gibandu Tocha, to nini to gocha. To réclamer que non pas question avant de syllabus. Et ali ba drone na biso. To réclamer gratuité enseignement to veiller nango. Basenga batu mbongo te et na ko féliciter ndeko nanga Tshisekedi azali awa na azali chef province éducationnelle ya Congo central 2 va vraiment ko travailler musa na kitoko ako veiller so ga o préfet mo basenga yimbongo ako pesa suspension au sa musa na kitoko pombo ekende vraiment ba réalisation ezali multiple ya chef de l'État. Merci ezalaki wana wa bino ndeko Gilange Mazali vice-président ya Ligue des jeunes fédération ya IDPS na Mbanzangungu Bolandi ya Lubiawa il conseille que mboka ezala na kimia déjà depuis 2018 si lelo tozo compter déjà 5 gouverneurs il n'y a aucun intérêt to banda ko changer ba gouverneur émission yo ndeko Gilange vice-président ya Ligue des jeunes IDPS ko sala bokolanda ngo na YouTube so bo BTMC Pro TV bokota na émission bokolanda émission bokuta yango balien nango na ba plateforme nyoso to pesi vraiment bino merci mingi réalisation ezalaki assuré na Venice Ngufulu azaki assistance ya Gypsy esanga ngana ngambu nanga ono ya ba collègue nyoso ba travailler na rédaction ya MC Pro TV pour na réaliser émission sous les projecteurs Biris Chibola Vianney Kiasaka Dilsi Kitoko na pesi bino merci mingi tokutani prochainement oyo to yamba lisusu moko ya ba combattant moko ya ba bundi IDPS ezali héritier Botuli président fédéral et à Ligue des jeunes. Donc, merci. On se fixe rendez-vous prochainement. Au revoir.